Ba carence ya ba sperme na biso tozo koka susu ko faire concevoir moi cité pour liquide matake za ya robeba. Totali susu ba case o itali ba problème ya ba hernie. Lelo ba tozo ba problème ya hernie, ba cause ba prostate, ba maladie wana ezaka te ezoila na nzela ba sinon ba produit chimie biloko pe tozolia ezo memela biso ba cause belé. Ya donc ba problème etali ba les hémorroïdes. Et ça ba problème aux ça la paix mon quoi mi bali ba koka susu moi ça concevoir té. Donc les hémorroïdes et ça maladie ni. Les hémorroïdes des ali maladie oyo muto akoka ko respirer bien té. Sinusite be fait nango nde nazo pesa. Ezali ba maladie obetsaka mitu pamba pamba. Et ouais on memele oluba lukika yango wana sinusite posé carré donc zibulange mbozawa oyo ayebi ke azana problème tout les autres misaye surtout côté mikongo mibali ozana ba problème ba pontesa le cas zibulange mbo nakata kata kombe benga déjà plus 244 924 76 95 17 924 76 95 17. Ok, comment on entend dans Zibulante qui wana nazo comprendre te eza kisi to eza anesthésie ba produit wana ba tchengo anesthésie po tala muto akokoka kosala atanga zo sala bosangani nzoto na mwasi to azo sala rapport akoyoka capacité akoyoka eloko te tim so se bomaka bango éjaculer pe makila. Akufa likolo nango. Donc bomela bakisi za ba plante naturelle. Vutuka kuna pamba fidila yango tolobaka foko zonga na bokoko retour à l'authenticité. Biso toza na pona babika. Ba docteur ba koyuko za 1000 2 milliards de docteurs. Y'importer zali bazala mayele. Sagesse et intelligence sont deux choses différentes. Yeah, sagesse to bota manango, intelligence to ye kola mango to zo la classe. Donc ils ont deux choses ce qu'on raté on a vie, ils ont classe na koyeba botosi ya nzambe. Mona pona ye, ils ont respiré pour nous autres abato normalement to za na maduso. Infection de peau ya on a zolo baba poussière et matarabiso na ba nzoto soke matio dès que osali otoki yebango nzoto na yo azokotsa na madusu wana azomemelo des infections to ok na problème ba rein to za na ba infection de rein ezali donc normalement ezala ba cause ndenge na zolo bakaka biloko tozoli ezomemela biso maladie ebele. C'est la différence qui montre c'est la différence qui montre médiatique. J'ai mis dans la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intimes. La vie change avec Jimidor. Jimidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jimidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. La chienne par excellence. Bon dia, boa tarde, mbote na bino, bato bomesana kolanda biso, Jimidor TV, chaîne des informations, chaîne OEP Sarabino, vraie information, lelo oyo tozawapi, pour redécouvrir biso, malembe, on a profité qu'on peut sa patron ou boss na biso,
Deunzinga, papa Deunzinga, parabéns, joyeux anniversaire, Motama Ela Munayo, happy birthday to you, boss de boss, moto ya kotisa matériel, ya kanda na kati ya mboka, donc, tombeli vraiment makambu ya malamu, balobi, o bazakana biso bien, samedi, tout le monde en a wana, boss de boss, lobito kata mutu ya ntaba, to lia vraiment na gemidor, pour na sepela na Motama Ela Munaye, esika azali na kati ya mboka Suisse, na pesi vraiment bambote na libota na ye famille na ye foyer na ye mobimba na pesi bango vraiment bambote bisika bozali to sepela na bougie moko ebakisami epai ya papa na biso boss de Nzinga, donc des bonnes choses. Merci beaucoup. Na pesi bambote na bato nyoso balingaka biso Gemidor TV. Bandeko o nano ba s'abonner te, en tout cas vous s'abonner na chaîne na bino o pesa la bino ba information ya solo o la rabino makambo nini ezoleka na kati ya Luanda awa elongo na moko ya mopanzi sango afin de MK Star ya mboka na sima ya kamera na bosanité Patrick Mulumba ngina mau oyo azali Montréal na ngai na tongo ya lelo. En tout cas Montréal lelo tuza wapi tuzali na centre médical epai ya Dr Marcelo Sadi. Dr Marcelo Sadi azanani oyo biso tutu yebi le savant noir motoyo asumbaka batu motoyo asalaka makamba minene na kati ya mboka oyo ya moto yetu découvrir parce que ba témoignage leki ebele vie musalo azosala naza site découvrir yemoko. Boa tarde, bom dia, pai. Muito boa tarde, muito bom dia, bonjour, bonsoir. E se ganhou se bozami, éviter erro comme la batte. Yeah. Dr Marcelo, c'est vraiment au monde les sous. Les grands stars, ça fait longtemps. Si, on est là toujours. En tout cas, on a eu les sous parce que vous avez kunanga. Mais dans 8 ans, on a zalaki sous awate, na ye kukuta marambu tout échanger. Kukuta la monnaie structure, na ye na kata bureau, lelo vraiment yambinga la bureau. Docteur. Batubali banan yo s'est présenté dans le projet Gemidor TV déjà au leka pour na makambo mususu mais lelo tout le bela o etali makambo ya centre. OK mais kako expliquer na batu mote balandi à Gemidor TV, c'est moi docteur Marcelo Sadi le savant noir et Zemolisha Banzambe. Donc oya yebingai oyo pa yebingai te. Information comme la bino sika bozali, c'est moi Zemolisha Banzambe, le docteur oyo auta na ngolu nzambe apesa. Ya nazalo kola mukolo amboka place maele ya bato suki ya biso sikoyo nzambe apesa ka ebandi wana po mutu abika. Yango babengi Zemolisha Banzambe. Ya Dr Marcelo, mutu na nga liboso na ngina tuna par rapport à Moussa Nayo, vu comment on a organisation au bureau Nayo Boué, ça, au salaka traditionnel, aux docteurs ordinaire quoi. Bon, Nazali, docteur Marcelo Sadi, le savant noir et Zemolisha Banzambe. Vous tout cas, qu'on n'a pas moi vidila, donc beaucoup toujours. Donc, Nazali, médecin traditionnel, praticien. Nazali natriopathe. Natriopathe, ils en portugais. Donc, naza médecin traditionnel. Il y a d'autres maladies, ils ont à l'ibosonance. Oyo mutazana posa contacter docteur Marcelo, plus 244, 924, 76, 95, 17. Plus 244, 924, 76, 95, 17. So contacter au nyonso ayebi kazana ba problème bokono oyebi ke ngai maladie esimbaka société ba maladie kirate ba maladie compliquée ba maladie ezomona na te na misu ya batu ba maladie oyebi ke yo koma kase benga docteur Marcelo numéro ezawana na asir na roda pepe koleka obengi docteur Marcelo Okozwangai na ebi ke tokosolola orobika. Docteur Marcelo, en tout cas on a moni okende déjà moi chaud na lipena toke malembe tant on zo pesa biso ba maladie wana nyonso oyo salaka en tout cas
peut-être on a comprendre faut détailler biso malembe maladie nini oyo traitaka pour ba comprendre tant on lobi ka ba terme on est dans mutu so pas là même maladie oyo lobi mais à comprendre des termes té donc ba maladie curable l'axi ba maladie oyo ezake batu ba moni pe lisu solution nango ezati ba maladie ezana varié ndenge français variable donc ba maladie o ezake chronique ba maladie o ezake donc ba monique solution ezati donc botamboli solution ezati donc ba maladie to traitaka ba maladie belé o etali ba problème ya kobota etali ba problème ya hernie etali ba problème les infections tous en a beaucoup de sortes de infections mais na yoga aga batu balbako infection urinaire to infection masuba batu basuka akawana or ba infection ezali to en infection de peau infection de sang infection de liquide pesali donc tous en a infection varias infection donc varié axi infection belé quoi donc tous en a infection belé tous en a ba cas ba msusu lelo pe ba ozo ba problème à robota bazoi ba te cause des infections mais ba lelo ba commission ga kindoki la sorcellerie existe mais ils appellent ba maladie ils qu'il faut traitement mutazo traitement pour azala l'aise abota durer à temps pe ko chaque infection na moi si pas bota durer à temps même na mobali bilial la biloko tozolia ba produits chimiques zo causer biso ba problème na ba sperme tozo koma na ba carence ya ba sperme na biso ba carence ya ba sperme na biso tozo koka susu ko faire concevoir moi cité pour liquide m'attaquer za ya robeba totali susu ba case o etali ba problème ya ba hernie lelo ba tozozo ba problème ya hernie ba cause ba prostate ba maladie wana ezaka te ezoyila na nzela basi non ba produit chimique biloko pe tozolia ezomemela biso ba cause belé donc ba problème etali ba les hémorroïdes eza ba problème ozo sala pe moko ya mibali ba koka susu moi ça concevoir te donc les hémorroïdes eza maladie nini les hémorroïdes ezali maladie oyo ezali pota evandaka na colonne vertébrale ya liboso ya mibali epesaka infection troisièmement apesaka faiblesse sexuelle quatrièmement ayaka na ba éjaculation précoce donc moi si azana 6 poches biso mibali tozana 3 poches moi si a concevoir infection koleka mobali ako tout comme pe to mona na mutazu maladie moko oyo ko infecté na mibali ye a ko infecté ngo na soit na 10 personnes mais mobali biso tozaka 3 jours moi 7 jours ka moni maladie ngo et komi kobimayo ko salo déjà be fait na nzoto mais moi si a concevoir kapo azana 6 poches ça l'examen wana moi si avant da tongo tipo kwa na yo mobali ko sentir yo lembi mais azama makasi a osala musala po azana 6 poches donc ba maladie les infections les hémorroïdes et qui ndaga voir même ko bebisana peni ya mobali ko sentir peni na yo zalaka mulai mais au sentir comme mokuse pona azokota na kati pona les infections maladie tout ezo détruire l'hémorroïde des périgose et l'équipe périgose des danger l'hémorroïde des danger et boumaka mort subite et boumaka mort subite comment muto ayebika ke na hémorroïde akazumwa tangawisa meli azumwa eloko moko tucha meli to lelo biloko ezoboma biso batu biloko ya ba koyoka na ba TikTok sangisa o na oyo nzoto ya mutu ezalo kola libaya te basala yango réparation te nzoto ya mutu ezali maladie autant maladie ekoti il faut okene komona médecin oyo azana fonga na tangi pe pathologie na sala traditionnelle mais na tangi pathologie donc eza maladie mobimba donc kende komona médecin oyo ayebi maladie wana a traiter yo mais biloko ko sangisa lelo ezo causer bandeko na biso bana mibali bana basi na nini lelo pe to moni ba mibali bazomela mingi bakisi ba produit to benga ngo ba stimulant lelo to moni ba tu ba ozo encore c'est quoi encore eza maladie bon expliquez pendant encore wana eza anesthésie eza anesthésie
lokola talaka levi o bachaka na ba mikate ba boli ou ba biloko wana donc eza anesthésie ba produit wana ba tchengo anesthésie po tala muto akokoka kosala atanga zo sala bosangani nzoto na mwasi to azo sala rapport akoyoka capacité akoyoka eloko te ti miso se bomaka bango éjaculer pe makila to bakufa likolo nango donc bomela bakisi za ba plante naturelle vutuka kuna pamba fidila yango tolobaka foko zonga na bokoko retour à l'authenticité donc yango moni ba chinois bazongaka lelo yango baza plus fort to mona bango baza fort koleka biso mais biso pe to zonga na bokoko po to yeba ba maladie etali ba cancer ba maladie etali lokola ba problème ba cataracte ba sinusite ba maladie etali lokola ba puissance sexuelle de tolobaka ba maladie etali lokola ba diabète ba maladie etali lokola diabète maladie etali lokola ba diabète tout ça na deux sortes ya maladie à diabète bon la sorcellerie existe mais effet yako lia babiloko pesa na conjonctivité ils ont même la biche peu ma maladie il y a ba diabète lelo ils ont que la tension ba maladie ya ba thrombose la sorcellerie existe mais to kutana ba kaba makanisi makambo belé tout c'est tout cela ba biloko vito zolia ils ont causé biso ba maladie ebelé mais le quoi tozana ba mbongo golia ka ba carne batida te to ya fraîche nyonso et senga mutu fois se traiter nzoto faut se soigner lelo to mona minene mususu bat bazo ya ye munene mais éviter que munene ba problème ya ba maladie donc santé ya bien exact so moye ba mutu ana santé bien talaka pona ye au mona pona ye ils ont respiré pour nzoto abatu normalement to zaka na maduso infection de peau ya ona zolo ba poussière e matarabiso na ba nzoto soke matio dès que osali otoki yebango nzoto na yo azokotsa na madusu wana azomemelo des infections to aucun problème ba rein tozana ba infection de rein ezali donc normalement ezala ba cause ndenge na zolo bakaka biloko tozoli ezomemela biso maladie ebele lelo to mona malili bana poto ozali na Australie, ozali na Benin, pardon, ozali na Paris, ozali na Asie, Amérique, Océanie, Europe, kuna tout. Donc, yebango malili et kozaka ba problème pe na biso mibali. Excès, tout excès nuit. Côté ma mingi, eza tout excès nuit, eza hémorroïde. Kovanda mingi, eza hémorroïde. Bato akayu. Batu bazana poto ba betara kayu to yebi ke boza mibali normalement mobali fois luka mais nzoto esenga fo ba traiter yango ba o bazana ba problème yeba ngona ba malili wana e komisa na openi mike e dimina wa mibali ba peni et puis ba komisa na mibali ba impuissance sexuelle côté les mamingi ba faiblesse wana trop de stress pe e bebisaka mobali qui mobilicité trop de stress et même ça qui mobilicité donc tala ka mutu abimaka tongo azonga ka pokwa ke ya kayu aye donc tant exactement misubala mukape ba 4 heures donc même biso en Afrique ba to betara pe kayu ba mara 4 heures bazali akeiti pokwa kayu ezali banga donc on eza musala donc mutake oluka donc c'est normal mais nzoto esengaka ba traiter yango toke na ba problème lokolo etali batu lokola sinusite sinusite ezali maladie oyo mutu akoka ko respirer bien te sinusite be fe nango nde nazopesa ezali ba maladie obetisaka mitu pamba ewe omemele balukika yango wana sinusite donc esenga fo ko traiter yango toye na ba maladie etali lokola prostate ndenge na lobaki prostate mais na limbola ki yango bien te prostate eza maladie oyo ekomisaka mutu tozana prostate na tozana infection de prostate
na cancer de prostate. Bon, excusez pour la portugais langue terme Josana na portugais biso to lo bango abi des infection de prostate na cancre de prostate. Donc cancer isa cancre. Donc infection de prostate, voilà. Donc eza ba maladie moko eza très dangereux, eza maladie moko ebomaka. Donc il faut kolandela eloko zo même la biso ngo ba kolia mais lelo ba tumusu ba lobaka o soko zana basi mingi o passer oui wana pesa moko ya biloko wana mais ko passer mingi rapport na basi eza ba cause wana pe créer la gabatu maladie wana. Donc o yebi que zana ba problème wana tout et même la gayo to ozana mwana zana ba problème o mwana zoko ka kotelema te po ba mama musu ba bota bana bazape na ba problème ya kotelema zibulanke monakata kata kokombe bana poto bana Afrique wapi tu Asie Amérique zibulanke monakata kata kokombe ezali ba biloko wana soko ziango posé carré. Donc zibulanke mbozawa oyo ayebi ke azana problème tout les autres misaye surtout côté Mikongo Mibali ozana ba problème ba pontesa le cas zibulanke mbo nakata kata kokombe benga déjà plus 244 924 76 95 17 924 76 95 17. Ok, comment on entend na zibulanke ke wana nazo comprendre te ezakisi to eza ya biloko akataka kombe ezawa sala nini. Donc soko ziango o balobi oye na formule soki ya nini te zibulanke mbo eye ezoshikote mukongo makambo nyonso supermate ezotondisa supermatoise zibulanke mbo mama botaka te kindingu o ngani na zaboye na komaka mutaba moko zibulanke mona kata kokombe suka ya kombwango eza posé carré papa tu bato tu bali banga mboka boye ba ngambo na omeka ya mona zibulanke mbo kata kokombe kuna na nini ya ila kasaya donc na omeka mona oyebisa bino mama Hortense mama Emilia Hortense Pachano mama oya mokoso ya manette na kata kikolo lobina tu na yo question moko sikona ba biloko tu oyo yozo traiter bandi ku bango bazana ba famille za libanda ya mboka po bakisi na yo ekomela bango soit moto na France moto na Belgique to na Suisse na mboka ya papa de Yonzinga awi osa ndenge nini to na États-Unis d'Amérique Brésil toza na pays nini eza makambo soki to sololi to yokani qui s'ezali totindaka mingi na DHL biloko na biso totindaka mingi na DHL po esala ba 4 jours 3 jours ekomi mais tokutani mpe so na baagence mosusu balobi kisi esala ba 5 jours ba 6 jours biloko mabongo yango moni tokende bato basalaka balancement par rapport ya baprix ya banini tout na série pe na eza bongo vraiment. Donc o nyonso yebi ke ozana problème obenga kisi na yo kokomela esiko zali omeli pe obiki ya biloko ba mama pe wobolo ezali wobolo ba biloko papa ezali ba sikula ngo ezali wobolo donc ba mama ba ba problème surtout ba mama libana mboka pe na kayu mukongo banzoto bando banda donc ozomona kuti donc na posa ola mukate na mbete ya ba obolo zawana donc carré na ba biloko zape na ya basi ezali pe donc o ba kola berta donc ba kola kufungwama ozana ba problème wana liga no docteur Marcel donc ceux qui vont ficar salvado todo mundo quiser e se encontrar o doutor Marcelo é para ter contato com o doutor Marcelo e liga no número 924 76 95
Il y a qualquer situação que você está incomodado, que está em problema e que tem vários problemas, liga no Dr. Marcelo, eu sei que todo mundo vai ficar salvado. Ok. Yeah. Merci beaucoup pour la explication. Bato Baolanda biso soto otika Dr. Marcelo azwa tana ye ya koloba parce que ye aza yebi domaine. Eza maka mususu peut-être ngala ko tuna ya moteto na koyeba te mais à profiter déjà à pesa bino ya mo ndenge ezala kaka. Mais elomona ingénieur na Mamulumba tant au kota vi na ba photo to moni vraiment mingi ba photo ya ba kota. On dirait spécialité na yo evani ne place wana mais tant aux autres personnes sont malades tout autre état na mon ne côté wana obeti leso na moto. Pour comprendre que donc ba maladie wana kuta lobelité bambasi. Donc bambasi na lobelité mais na yebi ke bomono déjà wana ba image pesani. Donc yo ayebi ke azara problème bambasi ata kutu sali 50 ans. Yeah, ce qu'on y est pas docteur Marcelo na yebi ke aussi là. Donc, il y a un basse, on a toutes sortes de basses, un basse à Simbicatos, un basse à Tsombi, un basse à éléphant, pâte d'éléphant, un maladie à Nzoko. Il y a un pâte d'éléphant. Un maladie à Italie, un basse à Simbicatos, et Vimbarate, mon banouro, parce que soit le passe douleur. Au Taliban basse, les alcola, un basse à Tsombi. Yoka bato, yoka rabilo, ils ont matabamon en zoto. Yeah, bambasu ezali, bambasu a cobra, omona mutu poso na ye pene komi lokola cobra ya nyoka. Tuwana mbasu lokola ya kake faishka, tala de faishka. Mbasu na portuguesa tala. Donc, tala faishka la ti kake. Donc, tuwana bas toutes sortes de mbasu a mille ya momona mutu lokola komi rouge. Yeah, tubenga amo dende na portugais. Donc, bakazi wana tout oyebi que un problème wana yaka obika benga na numéro plus 244 924 76 95 17. Bobenga parce que bato belé bazala bokono, bato belé bazala maladi bazala pena bambongo na bango mais solution ezwamite parce que ba aventurier ba koti na musala oyo makasi bato oyo basala musala ya lokuta. Oyo to bengaka lobi to monaki ebele ya banganga na ba quartier na ba veni mais lelo oyo bazala soute bango na bakoma ba prophètes na ba église bakoma partout docteur yeyo en tout cas docteur na profiter ko kala na cadre ya les solo na londa awa en tout cas na yebaki moi ba médecin traditionnel moi ebele oyo to bande ko mona na tamoko otala na ba CD ezoleka même susu pe to tso perdre pe Dr Alphonse azape moko oyo asalaki kombo na kati ya mboka oyo que son âme repose en paix mais ebele oyo bande kosala bakombo balolakisa bamai babilo bakenda wapi. Bon, biso toza wana mpona bato babika badocteur bakoki kozala 1000 2 milliards de docteurs y'importe ezali bazala mayele sagesse et intelligence eza deux choses différentes. Yeah, sagesse tobota manango, intelligence toyekola yango to tozwa yango na classe. Donc eza na deux choses ce qu'on raté en la vie, eza classe na koyeba botosi ya nzambe to koyeba makomami nde baloba. Ba docteur wana oyo basali conseil ngala opesa kaka basala misala bien pour bato babika. Donc tokoki kosangana tokoki kozala divisé te donc basala misala tobika. So moni oza na spiritualité oyo koki kobikisa bato sala yango moto abika. En vérité de l'homme c'est l'esprit. Donc sala eloko oyo bato babika. So oza nganga oyebi pena ke eloko ekosala po moto abika sala yango po moto abika azwa guérison. Donc c'est ça eloko na koloba. Pour moi un message ezokota papa Honoré Mwanza parce que en rouge alobi l'introduction na yo surtout mingi pour la émission sala le bara mingi aisément lisu ya banzambe. Alors tout faut comprendre aisément et ni kolobani parce que comme koyoka comme moi aisément et là ba tout sous ba ni sabamo aisément c'est baza ba toki ba démon est-ce que osaka musala onde nini ezana mwa magie moko na kati wana okoma
fait comment on a les sous déjà la signe où il y a beaucoup de où ils ont le rôle avec le logo au biso donc les biso de colina qui ça sur les gens qui ont monté dans mayaga aux bangaye alors moi explication pour ça la bien pour ils ont la bateau belé baza ba chrétien à ça la maladie or que solution dans la dinaye et ils sont cinq à faux aya pas ya docteur Marcelo Sadi mais azolo ba que docteur Marcelo Sadi to yo ba kaye boy vie batu ba ke na beta na solo ya batu parce que na la kati ya média na zo rappeler tant ya kolanda information avant la toute la question sagesse et intelligence c'est deux choses différentes biso na monde tozali bana nzambe en vérité de l'homme c'est l'esprit Bible le dit en vérité de l'homme c'est l'esprit ezemo ezali titre to eza kombo bapesa mutu titre no makambo ezomona na to ezolakisa bato oyo eza basymbolique babenga yango ngai naza mwana ya bakoko oyo nazosala eza tradition kozala nganga paster mpo aza nganga nzambe sango aza nganga nzambe kozala nganga eza mabe te eza problème te mais ngai naza nganga nzambe donc ezemo liso nzambe elakisi mutu amayele ya mboka neti ngai na suksi mayele nyonso ya bato ya mboka oyo amoni kana ba solution aluki ayebi azu solution te ezemo elakisi mukolo ya mboka misu ya banzambe donc liso ya banzambe donc misu na ngande mutu ezokontrole Luanda ezokontrole Luanda na ndenge ezokontrole Luanda na makambo ya santé place mutu amoni ya suki yango bakawana bayaka nango awa mpona mutu asala nini abika ezemo elakisi mokolo ya mboka mutu aza na liso azomona makambo ya mabeso ati ya malamu donc en vérité de l'homme c'est l'esprit donc ils n'ont rien à voir na makambo bonganga o ils ont le nécessaire pour la biso mutu akotia azwi kimia akena témoignage ya malamu c'est ça. Merci beaucoup nabato tout bazo tuna mituna naza sir Dr Marcelo aza clair pour na ko éclaircir bino en tout cas na bosanité Yula Boys père de québécoise hein na kati ya Québec motema ya Julia Kilori hein le Yula Boys vraiment merci motuna na bino yango wana déjà ezwani yango en tout cas na bosanité susu Papa Koveli Malonga na pesio bambote Tito Mujiba Gelor Kula assistant social émission na bino bamituna o nyaso boyebisa nga na tuna naza cirque Dr Marcelo azoke nango déjà bien docteur tokende déjà juste na ko chiter pour na batu ba koma juste na centre awa baniko sa ndenge nini. Yeah, merci beaucoup na page na ngai ce que luki au moins déjà Dr Marcelo Sadi. Dr Marcelo Sadi. Ce qu'on beti déjà na page nananga. Au zwanga de la page Facebook, TikTok pe ce qu'on beti Dr Marcelo Sadi. Au zwingai. Donc localisation eza awa na oya routa. Luanda awa routa na Kakwaku, direction na même azui Kalemba Doge, a kozwa Enkowa Divina. Ce qui peut nous compliquer direction na référence ezali entrada ya Divina hôpital ya Divina ya basango ndeti okene golf doge comme igreja sima toko okomate o auti kuna na ba golf doge akoleka o auti kimbangu akoleka te référence ezawana na entrada Nkowale wana ezana ba taxi babela ka Kalemba doge babela ka Divina e babela ka Salala pardon soko zui Salala ozui Kalemba doge olobi boki tsanga kaka na administration ya Sapu donc référence nangezali administration ya Sapu message nini okopesa na bato nyoso o ba Olanda yo o bazan pour ça quand même moi conseil na yo sur santé to sur ndenge biso mibale lelo to koma ko multiplier ba force na bi ko lobela ki ngomba moke ba inconvénient mais moi conseil moko to bato bazana bokono oyo bazoluka déjà akotaki na kati ya bokono ngo bazoluka sikoyo solution message clé
message clé nango ezali o ayebi ke aza maladie benga numéro ya docteur Marcelo nayebi ke okozwa solution po ata na expliquer 100 fois zwa oyo lelo nde loko na pesi kaka conseil susu batika biloko sangisa mela po nzoto eza moko nzoto eza lokola mabaya te bameka yango to na lokola mungu ate nzoto. Donc on vit qu'une seule fois. Donc il faut rebattre la santé. Santé eza moko unico. Il y a les gars docteur Marcelo naibi keso bengi orobika. Merci beaucoup docteur Marcelo. To komi abiso déjà na suka naibi ke yoza mutu ya batu ozagana batu oliagana batu ozanga bangote ya kopesa bango bambote batu na yo partout to bato yo pour traiter kopesa bango bambote ça la bien na émission na biso ya Gémidor TV les œuvres. Bon, on appelle si balandinyo sur la Gémidor TV bino so bambote awa toza plus que na makambo ya santé ndeti ngai na bwaka mabanga te. OK. Et toza plus que na santé batu babika. C'est ça. Merci beaucoup ingénieur Mulumba wa Mulumba. Vraiment merci memi biso kitoko na pesi bambote na ngai epai ya boss na ngai Mitterrand Kosi na France na bosanité mon général Adam Mabongo le banquier donc na pesi bambote na pesi Amega de Newade na Wambo na pesi Manda Visor bisiko zali vraiment bambote na kati ya Wambo kala trote na zoya wana na kati ya Wambo to sala ga ndenge e sengeli to sala na bosanité tia mo voto bisiko zali mo voto ya pembe donc na bosanité papa Carlos Massamba bisika zali na Brésil bisiko komeli donc makambo ya bien elanda yo kuna na bosanité ememba ikia toujours nakati ya mboka na bosanité mama étoile ato bazana posa ya makamba bandaku en tout cas biso tozawana numéro na biso ezana bobenga bozwa oyo nyoso bozana ngo posa soki ezali tokoyebisa bino ezali soki pezate tokoyebisa bino ezate po biso tozamba to ya kokosa te biso totekaka toujours image na biso pour nous informer les sous-bateaux, on a partout, par-ci, par-là, pour nous ce qui maman étoile a confié to aza en vie. En tout cas, maman étoile, pour nous informer bino, aza parmi ba icône, ou ba signé, ou ba commis comme la bango, na art, na biso, to théâtre, to ma boke, ou to bengaka. Ce qui le problème est comme les vous sentir alerte na kati ya mboka, maman étoile aza très bien santé na ki toko nyonso ata maladie donc oya sala ki message wana to vidéo wana oya bomaki mama étoile pona ye moko déjà yebi ke mama étoile akufaki abonga mapona lewana ye moko nde muta okufa en tout cas ce qui permettre que mama étoile akende matanga wana akende po mona muto abomaki ndenge ni akufi donc mama étoile azali en tout cas boluka ye na makambo ya mabete mère ya ba mapasa mère ya Amos mère ya bana na yebele donc mère ya lesara bana na ba orphelin en tout cas ko bomaye eza gentillité donc azana ye bato tout bolinga mama étoile en tout cas azali Judith Leighton moi c'est à Pembe na Londres na pesi yo bambote ebele na pesi bambote na bato nyoso balingaka Gémidor TV en tout cas bo s'abonner wana tuzana no wana musale lo sama bokima te po makambo oyo place toujours memela yango faut ozalaka makasi faut totelema makasi en tout cas tozongela bino soki ba réponse soki mituna lesusu gezala bokoma na commentaire wana oyo nyoso linga kota contact na docteur Marcelo apesi kombo na ye ya page na ye TikTok kota na ye tuna ye ba question poso tuni ngai ozwa ye anoter pour ngai na yebi makambo oyo te donc c'est ça quoi donc papa de Nzinga parabéns para vocês muitas coisas na tua vida donc makambo tu ya bien ingénieur Mulumba en tout cas na pesi bato tout balinga biso bambote bato bazana posa il y a louer matériel caméra
lumière aux pour ya ko somba biloko ya occasion d'Europe contacter biso nyonso za yango posa yo tindela biso tokolukela oyo yango tokopesa bato baza posa ya bandako ya koteka ya kosomba boza posa ya donc eloko tout bobenga biso en tout cas bozala besite soki eza tokoyebisa bino soki eza te tokoyebisa bino donc bokoya na maboko ya bato ya malamu. Merci beaucoup, merci, à la prochaine fois. Nalela bino ya fort. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Je m'idore. La chienne par excellence.